Na pesé. Na pesé. Na bisa qu'on a kosale lo live chaque jour. Batoto ya Burundi. Fali Ipupa qu'on a concert Burundi. Kumbe tutakuya. Takia kuleta ile publicité nyuma. Baba ya Burundi na kwa kosa publicité na Swahili après. Yo GG. Okofinga nga lokola nini. Tolo banano ata batu bafinga naka. Ata batu. Soki ba diama na kobimiselo ba diama. Soki ba or ba maputa. Na kobimiselo 150 grands super. Soki ba veste. Okofinga nga lokola nini bebe. Nzoto nazana nzoto lokola yo taille S. Ofinga nga lokola nini bebe. Kaka na masoko na zo lokola babule mibale ya fufu. Tu masoko na mikele lokola ya nzinzi. Tala mutu mune mutu azana taille ya ring light. Ata yo moko. Ofinga nga nini. Kosote ngaite. Kosote ngaite GG. Ozana rando na dano no kosotele andi te. Pourquoi bino nyoso bozo sotele andi? Nga, c'est moi qui parle. Yaka. Okolo batenga na za mutu aliboma zo vanda na bana ne yo mutu amaelo boka libala. Po ya rando. Mutu aliboma vanda kana bana na ye. Yo mutu amayelo boka libala po ya rando. Lelo koma kolala ma partout. Kosanza makila partout. Bakanyote zole kana ba privé partout. Yo. Ndozo mona na bengo na osengo mbongo yo. Petit. Oh non non. Nasina bengo na osengo mbongo yo. Petit. Oh non non. Oh non non. Namindi makanami zuaka. Leader. Namindi makanami zuaka leader. Liboso ya ko bunda na yo. Na koki jamais ko sangana na ba enemi na nga. Muto na finga na nazakuna na la Chine. Aza enemi na nga tilebele na komi imposer kombo na nga. Ennemi akotika l'ennemi total na musika. C'est comme ça moi je travaille. Yo kanisi liboso nga kosuki sayo. Il faut kaka na sangana na batu na finga tete bebe kakanga. Kakanga nga biso mibale. Na kosaso kitoko. Yo na ko bengano kaka braza. Bino botika ka ba leader na bino ba president na bino ba politicien na bino boye ko finga ya ba bizenge ya ba congolais. Biso nde to pesa ka bino nzila wana. Bokoya lisusu te. Bokoya lisusu te. Oda nono lia mbongo ya koleta César République démocratique du Congo. To sali ndenge nini? To eza République démocratique de Fachibe to nali eza ya biso. Eza ya biso. Nali mbongo ya Congo, nali ki mbongo ya masoko ya Sasu. Ou bien nali ki alibolo ya mama roga. Nali mbongo ya République démocratique de Fachibe to. Nali ngo na nko. Bino boza omoninga ngana tonga kana privé. Nga soki boza na enregistrement bo bimisa. Na tonga kana privé te. Nga non na zaka mutu appel te. Nazala kana sagesse moko nzambe akelanga. Ata soki ba enregistrer nga bokokuta beaucoup de sagesse. Enregistrement bima ya Rachel boyoka mungongo nanga avec beaucoup de sagesse. C'est comme ça moi je travaille. Parce que na bi monde beba okoloba muke ba cotisation enregistrement. Ozo solola na mutu mususu ati mutu mususu na téléphone. Na yebi bino très bien. Combien de fois botianga ai na téléphone Karine azolo babotinga na téléphone na zoyoka Karine. Bino bozolinga bosakana na ngai. Combien de fois botianga na téléphone ngai. Bolobi vanda kima botile linga Karine biso na andi tozoyoka Karine. Tala. Yo kanisi ngati lelo na décider ko bimala la Chine. Bino nde bosali yango. Botianga na téléphone na zoyoka Karine. Biso na andi. Nde to soit décision to bimana biso na la Chine. Botiaki biso na téléphone. Après na kolobezaki conférence ya nani. Nde bonfanda kinyo bokanga bambanga na bokanga bambwa. Bokanga bango. Bokanga. Après ya makambo ya Fally Ipupa kobanda. Ngai nono na live na nga. Na lobakanga na kosala isusu rando te. Soki mutazo mi rappeler makambo na komawi. Liboso nano ya makambo ya Fally Ipupa kobima. Ngai nono. Na salaka live na konte na ngai. Na lobi ngai nono. Na kosala isusu rando te na tika nanga ki patriote. Batile langa Karine na telefone. Biso na andi. Makambo nyoso Karine bandaki koloba tozoka. Yo moko mibimisa soko mibimisi te na koya. Nende loko salanga na loba probleme wana. Na tika na ki tanto plito.
Tango makambo ya la Chine na zui position nanga pe na zwa ki position ya Fally Ipupa ezate parce que nayoka ki Karine na téléphone. Non, ce n'est pas comme ça. Et ça parce que Fally Ipupa c'est notre frère. C'est notre frère, tokokis jamais ko humilier Karine. Fally Ipupa na ba étranger. Na ba Brazzaville na ba Rwandais, jamais. Combien de fois botia kabiso na téléphone? Ah, mais na makambo nyonso bosi boyoki nga na fingi Karine. Nga na za muswahili de bonne qualité. Baswahili balobaka neno eloko moko na este ba Rwandais kuna kafiriku mutima. Eloko eza na motema emonana na elongi te. C'est comme ça biso baswahili. Osekaka na mutu nzoko za na makambo na motema. C'est comme ça nous les baswahili. Eh. Soki bozo travailler na muswahili de bonne qualité. Soko moni nga nono na ye. Nakoya. Nazaka chaque fois reconnaissante na bolamu ya mutu. Combien de fois eratu kanga? Pourquoi na bandaki koya te na bandolo ba malgré tout asunganga na via peselanga bana nanga biloka kolia. Meme Karine wana asunganga ndetina nazo teme nakobungela Karine te. Mais soki ba pe Karine aye kwa takenga wana nde nako juger siko soki nayo bien na ayate ou bien nako zo sagesse. Mais GG tete bébé tiaki tiaki GG nako bungelo de bonne qualité. Nako bungela yo. Oh, andi atonga yo. Kala nyonso na te bobanda ki koyebisanga te. Pourquoi? Parce que le loto bimina la Chine ndebo ngibo sala le biso manipulation. Soki andi atonganga afinganga na privé. Kala wana nyonso GG. Bozala ki wapi ko bimisa. Ti le ndebo ya bongibo manipule biso. Andi ofinga ki meme mama nanga tu fina eza mama na yo. To sali nde nini? Andi soki atonganga na privé aloba da nono za na mutu munene naza ndeko na muswahili no. Aza ndeko nanga afinga ki ser na ye. Afinga ki ndeko na ye. Problème ezate. Oh nakobala da nono te tobo ite. Aza ndeko nanga. C'est mon frère à moi. To sali ndenge nini? Ata teme wana aza ndeko nanga. Me komona nga na panel a teme ndete. Ndete. Teme azawa. Teme ko sakana na ngai te. Makila Kongo gangi teme mata. Makila Kongo gangi yaya yo kana yo. Naza yaya na yo lele ça c'est la famille. Oya la panel na ngate poani. Ko sakana na ngai te teme. Yo zaka kayanga yo komone bembe nango ko sote ngo ko ya kaka koleka yaya. Siko moni siko ke singa famille bena na kamekata na kate. Yaya. Ata na bandaki kokende kofunda ukuna na bandaki nanga kokende te na bandaki kosala nanga sambla mwana mama toza disona. Nanga pe na kosa na ngai na kosa na mali. Nanga pe na kosa ki nanga yo tango ambassadeur alobi na convoquer yo na lobi motema mususu lobi ko convoquer lisusu ndeko na soki ba déporter za lisusu masuma yaya na kenda ki nanga te kaka ndenge na kenda ki na ambassade ya France suka wana na vanda nanga ki. Siko lelo on comprend que biso tema ba Brazzaville na tina bango ba papa mwana mama limbi sanga nanu na bolingo zaire bolimbi sanga nazalaki na lati balinete na elongi boza na raison. Omoni lelo yo boza na raison. Yaya nalobaki yango depuis lobi boza na bino na raison biso moko nde tofungolelaka bango ba porte. Ngala sepeli ka nengo telemeli GG. Nga eloko na sepeli ya ngwana. Soki la Chine, conseil ngana wapesa la Chine, soki baza mayeli, balongo la GG na la Chine. Batika GG. GG ki ne mupandi po babate la Karine Mokonzi. Soki batiki ka GG wana, eko pousse bato bele, bako mo manke Karine Mokonzi. A cause ya GG. O mato kita GG pa kofinga Karine Mokonzi. Eloko ngai na conseil la Chine yango wana. Mais
Loba. Au conseil à moi ya malamu. Na lobike donc bango ba conseiller donc conseil na ngona pesi mboka revino comme maréchal. Donc na makambu oyo soki kaka jeje afini danono akoya ofinga jeje et la Chine kokote la jeje tango kokote la jeje danono akotumba tout le monde akomona na mutute akosimba tout le monde wana sko danono abima mutu mabe mais ce qu'on peut prévenir pour protéger to Karim Mukonzi il faut bolo ba ke makambo danono na jeje talibisote parce que danono aza congolais na biso a côté la artiste na biso musicien ngana warrior à part ça na congolais na kolinga te na côté la donc GG pour na danono non donc na côté la danono à 100% nazala ka mtalo poso ngaza mtalo poso ata to bomani na danono to ko sisa ngokuna na ndako na libanda to bundi na nkomba donc conseil ezaka ke bolongo la GG botika GG asala makamna ye abunana nono akota mambo te posoka koti makambo yo nono akosimba tout le monde boyebi pe nono azalaka Jonker alongo na groupe est-ce qu'il dit nana ngosko bobimisa Jonker azate donc botika bolongo la Angelica na GG na makambo parce que bango ba Brazzaville biso ba congolais to côté la biso nono toko tumba vraiment Angelica na GG makasi. Donc c'est ça on a le bangwana dans non aux en a raison à 100% on a vraiment na félicité yo et biso tozana pour nous soutenir ba artiste la biso ba icône le chevalier Fally Ipupa to lingate mutu mo manquer moi siné respect a manquer respect ça la analyse na on a ndenge ya respect lokola Kami Makoso mais koya ko finga moi si a Fally Ipupa hier moi ça Fally Ipupa ça la musique wapi koya ko finga ko critiquer et puis bino bozo mona mutu zo finga la bino icône na bino Fally Ipupa et puis bozo permettre bozo tika ya finga nona kitabo kiti nono Patrick aloba abakangi Patrick Munoko et ça dans sens te yango jeja za nani yango wana batu tuke babanga kaye pourquoi parce que ça na ba matière nani jeja za mtalo kuta zo ba andi abimala jimima yaka na ba preuve oloba nga ke ono mosi nga za na Brazzaville nga na aboyebo ona afuta mama na lo kuta luvunu azamuta lo kuta yaka na ba preuve ke andi abimala mima botika intimidation wana nono tumbaye biso tozana biso ozolanda mama na nga na kiti na ngai bisou bye. Merci merci bon moni sikoyo o eza makila ya République démocratique du Congo ngai ti mukolo nako kufa nakolobisaka teme M1 nzambe limbisanga teme azanoko ya bana na ngai ya awe eza koluka pe na batu nyonso ata jujubi wana soki aye na komatise kaka nzambe limbisanga azanoko ya bana na ngai makila fachi beto egangi na nzoto makila fachi egangi na nzoto egangi nango makila fachi egangi egangi yango andi ake kolala abasi andi ketchup yaka kotoyo andi ketchup yango andi ketchup ake wapi siko GG tokosala ngo kitoko tobeta ngo dada tobeta ngo kitoko ngape oyebinga na kimiso na rando awa ya Grace Kutino na ko beto dada oyebinga pe très bien soki na lingi na beto na rando na ko mélanger mutute kaka yo na kaka yo na ko bendo awa kitoko na ko tia maboma fute kaka boy mutu aliboma azokolisa bana nae na passeport congolais na australien yo mutu ya maele mudiembisti nomade les esclaves du Congo les esclaves du Congo vous avec les Rwandais vous êtes les oiseaux de même plumage biso na Congo to emba kalim national na biso debu congolais ini dans les sons ini parle so indépendance opé pardon parlez la paix nous bâtirons ce pays puis pour qu'avant dans la paix citoyens anto siko biso to emba kalim national na bino nezaka na munoko amboka Congo mama okoki koyoko la lim national na bino te ata l'époque des Zaïrois dans la paix retrouvé peuple ni nous sommes Zaïrois en avant fierté et dignité au peuple ga peuple ni a jamais devant mama Zaire ko sakana na ngai te mungonge ko katana nazana rando siko yo
Il faut toye bis obanda koyemba zairwa. Na debout congolais. Ah toza debout congolais. Koye na biso balongia na te. Na ko voler na ya voler ya. Oko voler na amia na nyanga. Nga yanga o voler nanga. Na kanzoto na mikenga na ko voler na nzoto. Na ko voler na nzoto no mobimba. Je vais voler avec votre corps. Soko lobi na anglais to kokende. I speak a good English, my. I've been here for a long time, babe. Soko in anglais to que si en français on va parler. Na live ya naza na live je m'excuse. Naza na live na mono zo benganga naza na live na moni muto zo benganga na kangi kombo na yo. To kokende na lingala. Ozoloba yo andi mama ne balala na batu ya este. Mama ne balale pour na guerre. Ya yo mama na yo azana Congo libolo poussière. Ya mama na yo amona bitumbate kasi libolo ya mama no eza poussière. Libolo ya mama no eza poussière. Ba violada no na seti mibali. Na le meme mboko ba violanga nde le meme mboko zo ya ko diembela. Le meme mboka o ba violanga, le meme mboko zo diembela. Le meme mboko zo diembela. Yaya, tapoter la famille. To bengani bino. Yo yaki amutakala e fali. Oyebi saki biso koyana mutakala fali lendi. Yaka na mutakala fali. Yaka nango. Actualité kimi esili epezete. To longoli yango. Boyeli biso ba conversation ya IA. Ba video ya lukuta. To longoli yango. Toko protéger notre artiste. Toko protéger. Tala mutu munene. Mutu lokola casque bleu. Mutu azana taille casque bleu. Makolo ya mike lokola mukila. Libumu munene. Tala mutu. Lokola libumu ndunda imbécile. Batu ba vande la kakaka ba musicien. Roga zaka na libindite. Andi atinde la kinga photo moko zela natala sokesa. Exacte. Roga zaka na libindite. Oyena nuko vande la libindi ya roga. Biso to banda ko tika bino bo banda ko manipuler République démocratique du Congo parce que vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Si ko biso toko finga président ya biso, toko finga musicien ya biso, biso na biso, bino bokende kolobela roga na sasungwe so maboko noire, lokola mafuta à frein, elongi rouge lokola libolo ya ndundu. Bokende ko finga masoko ya sasu. Papa mukolo ya 70 professionnel ya Carolite Sasunguisu. Papa mukolo de âge de 60. Papa za professionnel ya Carolite. Papa tela kakaka lokola libolo ya mukomboso. Tala maboko lokola machinistre oya tambusa 4 na âge ya Sasunguisu koki kopakola mafuta ya Carolite. GG. Yozo mon actualité atana elongi ya président na binote. Les vraies actualités zana elongia président nabino. Ovondi nano na panelo lobi sasue. Ma elongiane lokomi kome libolo ya mukomboso. Ma boko makasi lokola ingénieur. Ta poto la famille pour partager. Actualité zana elongia ya Sasunguesu. Banani même Sasunguesu azwa kabino lokola ba villageois. Mwana ne auti kobala batu nyonso babimaki na Congo Kinshasa parce que ayebi bino na basi na mibali bayeba na kate. Na basi na mibali okomona mwasa sana elongia ba mibali sana elongia ba mibali mwasa zolata lokola mibali azolata ka mibali toyebi te na basi na mibali na kuna toyebi te na ni mwasi na ni mobali.
Sassou Nguesso alobi bato oyo bakoya kopesa nga soni. Na Sassou Nguesso actualité yango na GG. Sassou Nguesso aboyi kobina na mwasi ne masoko pla lokola sani ya mbele. Ake kobina na Judith Sumino ndumba mususu wana. Judith Sumino defendre biso kitoko lelo nano na kokumisa yo. Obeta kango kitoko bebe. Sumino obeta kango dada. Obeta kango wow. Lelo nano na kokumisa Sumino. Obeta kango bebe bebe. Sassou Nguesso lobi mwasi oyo masoko pla. Akoya kokwela nga na miso abatu. Ye wana Sassou Nguesso loketo na Sumino. Loketo na Sumino. Loketo na Sumino. Si actualité ngwana ndenge nini président okotika kobina na mwasi na yo. Oke kobina na premier ministre ya pays mususu. Eza actualité te la famille ce que eza actualité boko ma oui. Eza actualité te. C'est actualité. Fachi atika kobina na mama de Yinya Kero. Akendo kobina na premier ministre ya Congo Brazzaville. Na mwasi ya mama de Yinya Kero akufina nute. Tala soni ya pays. Botala degré ya soni ya pays. Président Zobina Rumba na premier ministre ya pays mususu atiki mwasi ne na kiti. Et après et avant. Yo mutozo koma et après et avant. Si boke ne ko pekisa ba zoba na bino oyo. Ba diembela kama kambo nyonso ya pays na biso. Otozo bundeza la Chine te. Eza jeja eko denigre mutu na biso. To boma fali biso moko. Yo kanisa ki olinga ki osimba fali ndengo simba ki kofi Ndo kanisa ki. Olinga ki osimba fali ndengo simba ki kofi ofinga feri. Awa to bungeli yo. Toko permettre ango lisusu te. Sikse ona to banda ki kopesa bino kala. Sikse ona to banda kopesa bino kala. Ndego finga kofi okota na bilamba ya mama kofi na finga fer yo kanisi to ko permettre bino lisusu esili bébé boko banda ko sala koti na live bozolo belama elo côté 100 personnes mais nono ko kota na live sali comédie batu ba otalai tu fia mama na yo nyama libolo poussière libolo mikuwa tala bu masoko mutu azana ta ya mwana nanga keke ipupa mutu azana mama mukolo 30 kilos asanza kama kila ndege bomoni asana tuberculose ya mikuwa. Okanisa ki toko tikelo turoyo. Soki toko finga fali ya biso. Soki toko boma fali ya biso. Ya bino nini na kati. Ya bino nini na kati. Tufia mama na yo mbua oyo. Espèce de caleçon sans lastique. Macrocéphale. Après bozaka na parole moko to bandaki ko utiliser bino banani. Yo jeje tuna nanu kuna babandaki ko utiliser nani. Na yaki na shwa nanga siko utiliser. Ko utiliser mutu za lokolo rekiltaki mutu ndoko mi ko utiliser. Mutu aye na shwa na ebo utiliser ki nani siko. Nazalaki elamba bo utiliser nga esili nde bo bwa kinga. Na yebisa ki yoyo kondima. Ngana ku omoni jeje. Omi l'esprit. Omoni nga soki nazaka na France. Mbele na sina beti yo. Jeje na kosa yo te nga nazaka hypocrite te. Ngana kosa yo te na bandaki ko vanda non na hypocrisie te. Na bandaki ko vanda non na bien. Mais tango simba ki fali pupa. O finga ka nana ketchup aza salite jeje. Yo nana ketchup nana aza salite. Yo nana ketchup nani aza salite. Moi c'est nazaka salite te. Azalka simple. Yo nana ketchup nani salite. Tale longi plat lokola likofi. Elongi plat lokola ardoise.
Yango mona kango dona ketchup ndenge nini. Bobimisi kolete na bino ya nzoto ya mikolo kola nzinzi. Nana ketchup wana bwakeli biso video na Snapchat. Bibi pesa ngalo akipe bino te kakipa kakokolo. Na lingela kamona mwasa neloko moko GG. A regla kama kamba mobile na internet ete. Yo kanisi ti fali pour patika basi nyoso abala e. Ayebi très bien. A regla kama problème a mobile na internet ete. Tangu bino bozo bimisa ba matera buzoba. Yenda zo continue kolinga mobile na e. Kasida yene aka. Kasida mikwape mikuwa. Oko kanisa skelete ya pigeon. Azaka na asanza kamakila. Ndo momona koko soda chaque fois. Bomona kango kaka boy. Kutana na kango boy. Kutana na kango boy. Kapuku. Babwaki na mafuta ya mbila. Tufina yo zoba. Mutu abundaka bandaki ko bunda na mobali na live. Baboto le bana po ya buzoba. Bana bakoma na ye ko yakaka kotala ye. Mukola moni sibino bana boye bayaki kotala ye. Ba irresponsable bizengi. O nazana mutakala ya danono. Oyo nazana ngo eza ya yo. Ozana mususu fotokopi kuna. Na lingina tuna. Oyo nazana ngo awa. Eza mutakala na yo. Oyo nazana ngo awa. Eza mutakala na yo. Oyo nazana mutakala dano. Siko eza awa eza ya nani. Okata kia ngo zana ngo kuna. Bebe boni buzoba boeko. Kaka mutakalo esambwa na maternité. Mutakalo esambwa na maternité. Ah bebe. Bajona na sala kana private. Kizenga sarato la yake na kotia mutakala tinelo. Omoni ba manipulation na bino biso nyonso to uti na classe ya manipulation na ebi bino très bien. Omoni mutakala na timu koloboko kufa bokomona kangote. Jeje nazana ba cicatrice tala. Nazana ba cicatrice na mipende mukoloboko yana lukutana komatisa na lobi bota la cicatrice. Mutakala nazana ngo na pantalon mais jeje lobi azana ngo na téléphone bozo mona kindo kite. Mutakala nazana ngo na pantalon na vandeli yango bandeko na ngai. Na vandeli mutakala na ngai awa. Mais jeje azoloba azana mutakala na ngai kuneza kindo kite bandeko na ngai botalelanga makambo. Ono zela nanu natala. No tamsu akokiko bima. Akokiko ezali. Jeje nazana ngo awa. Jeje nazana ngo awa. Parce que makambo msobo kokiko mona ba jeune soka ba benda ko mutakala na pongi. Zela nana kotisa. Kinchodi eza wapi? Matoi. Ezali. Mutakale ezali. Bobanga te babone. Mutakale ezali. Nabandaki kobanga lobi mwana oyo. Mwana za kandoki. Okovanda bwenzoka pumbwaki na mutakalo. Parce que ya volaka na ba ame ya bato. Okolala bwenzoka pumbwaki na mutakala. Mutakale ezali peuple congolais. Mutakale ezali. Bobanga te. Siko ngai mutakale. Omoni mu jeje. Mukolo mutakala na ngai ko bima na internet. Bamibali ebele bakobuka bandaku na bango. Ngana za wana te na champignon. Tangu tomoni mutakala eza lokola mukongo ya koba. Mutakala lokola crapaud. Yanga mukolo ko bima jeje. Yaya o muswahili de bonne qualité. Nazaka na batache te mutakala ngeza propre. Mutakala zolo bazana ya montage. O ezangi ba cicatrice na libumu. Ande mutakala zolo ba wana yanga. Parce que ça vrai mutakala mabeka qualité. Tala jeje omani mutakana basalelanga montage ezangi ba cicatrice oyo. Omani ba cicatrice nazanango. Ezangi ba cicatrice oyo. Jeje boka jeje katango kaka makunza na ndima yango. Kala mutakala sana épaisseur bébé. Na kondima ngo ya katango kaka makunza.
Katango ka makunza. Non dimango très bien. Katango ka makunza. O bobenga ka likunja. Bolok makunja. Makunja o bino mongo bobenga ka makunja. Katango ka makunja. Soko kati makunja na kozwango. Nazwa publicité ba mibali. Sikonga mwasi ya bassin. Natikala mutakala na mbetu bebe. Yo siko mikuwa wana mutakala mikuwa. Mutakala mabende. Rando pardon mutakala mabende lisose uti wapi. Rando zakakindo. Rando zakakindo kibande ko mutakala mabende. Mane ko botika rando zakaki. Mutakala mabende. Jeje ozomona niveau zo komisanga mutakala mabende jeje uti wapi. Mutakala libe. Eza lokola mobali soka zobeta magondele la pa lokola ngonga katolika. Mutakala klero. Forme mutakala bomone nzoto muke bonga zana libulu. Bomone ka nzoto mike wana kuna na kati eza libulu bakatange babenga ka mundochi. Libulu eza kuna yaya lokola libulu ya volcan. Mutakala libe. No, pardon. Moko na sekina bandeko. Ya joko kangate. Soko koloba tola takola. Nakoya nakola jeje. Nga okotianga na defite. Soko lobi na nakola, nakoya nakola. Soko lobi to na sengle nakoya na sengle. Me yo kaka tolo ya mwana mwasi eza mabele za na tolo tele kola mapapu ya avion. Lokola mapapu ya pigeon. Na mtolo ya omoninga ndenge na tondisi. Azaka neloko te na tolo okokanisa mapapu ya ndeke nde batia o babenga kabana na biso baliaka na poto chicken wings. Ndeza koto ezo pepelela. Yo kanisi mabele nzoka eza mapapu ya pigeon. Libolo libende. Tala GG. GG. Wana nani? Tala zolo efungwami lokola paipo. Lokola recitation to la papa film la pipe. Papa na fataki ni mlaji. Mutu azane longi lokola chaijaba. Lokola fidodido elongi lokola fidodido. Mama. Mikwape. Wano tuna kinani. Nga. O nani. Parce que bino bolobaki na koyena mafinga ya maboya defi botia kinga na bimisi na na rando mususu. Parce que kaona oko kanisa nyoka wana ya cobra lole munibando mino etondi na munokolokola punjulu. Libolo nanga tia nazwa nanga mibali kuna. Oh andia ebisa kibiso yo ngana kokoma na andi na banivua na ndeni. Na kokoma na andi na banivua na ndeni. Oh non mais l'esprit. Na sala ba joana te. Ngana lataka mayo na kenda ka piscine. Bomona kinga na tongo te na kola ya mukuse. Ngana lataka kaleso na kena piscine. Me libolo nanga. Ata ndie moko aza témoin. Toko makaka to panzani bino bolobi ezalaki rando ezalaki base siko base koma kindenge ni to banda kofungolela mabolo.
yo ngano toza awa. Soko kangi live te toko vanda no awa. Tala ba nomade oyo. Tala ba nomade oyo longi lokola masoko ya Sassou Nguesso. Tala ba nomade oyo. Soko kangi te toza no awa. Toko vanda. Ah ganga lelo toza na maîtrise. Parce que za pema toza na no awa. Makelele. Nzoka tozana nu awa. Ulikuwa wapi we naye? Andi ketchup. Ketchup. Oui, Boni. Ulikuwa wapi? Non, nazali na telefone na bando sulula. Ah. Parce que bino na ba conférence boza makasi. Ngai conférence. Est-ce que ngala za mutu aliboso kolongwa équipe moko boye? Mais na moni baza trop agité kuna. Na yebite soki ngai biso nde bato aliboso to longwe boye na boye. Tantôt to bengani bango tondimi. Tantôt boye na boye tondimi. Ekomi lisusu mikwape azala mutakala na yo tondimi. Soki bango bazala mutakala na yo. Kasi mitakala na bango pe bimaki wana réseau seki wana peza nango ya te seki eza ya solo. Awa nde mutu akoleka za te. Soki bazokanga bambwana bango te, allez, guerre eza déclaré. C'est tout. Po biso ti siko tozo respecter ba. Bobimisa. Babimisa, tozo respecter bango, ba je wana toyebi yango, oya bobimisaka yo kende, bango babatami non, netinga, bobimisi mukalanga na toucher likolo. Bobimisi mukalanga na toucher maîtresse, to kende nango bongo. Po boza ba incapable ko benga bana misala na bino bopekisa bango. Ba pekisa bana misala na bango sino ba kofingama. Jeje bimisa mutakala. Omani nga tala nga bie jeje. Omani mutakala ko bimisa tala. Nazana de cicatrice awa. Nazana de cicatrice awa. Nazana cicatrice awa eza opération te. Nazana cicatrice awa. Bimisa. Open no. Bimisa ya ba cicatrice. Bimisa mutakala ba cicatrice. Omoninga nazana ba cicatrice na nzoto défendre kanga partout. Après nazana mususu ana mupende. Mukoloboko ya nango na komatisa pantalon na bibotala bakosi. Soka bo bimisa. Mutakala na nga meme andi oyo nga nono ayebi nga nasala ka bajuana te. Nandimi bo bimisa mutakala na nga nazwa na nga mibali na beta magoda na trompe andi. Bokanisi manipulation na bino toyebi yango te. Tozana mutakala fali e baluke komi mutakala danono. Lobe ko baluke za mutakala muto mususu. Manipulation toyebi bino. Toyebi bino. Soko zana mutakala nanga na za Congolais ya République démocratique du Congo. Ozala na mutakala ya mwasi ya Sassou Nguesso. Mutakala ya mwasi ya Rogarogo zana ngote. Yo kaka mitakala ya République démocratique du Congo. Mutakala ya mwasi ya Rogaroga mutakala lokola ni kayabo. Okoki kozala na ngote. Libindi ya Sassou Nguesso. Okoki kozala na libindi ya Sassou te. Tumapumbu mike ya Sassou Nguesso lokola pigeon. Jeje, partagez mutakala nanga. Nga yange bimakate. Yange bimakate. Nga mille esprit. Jeje nazana bana. Nazana bana ko protéger. Nga na si na silisi. Mais mes enfants, pour na fitire ya lobi.
fitiri à lobby. Nakoki ko sala ba je wana te. Je yokanga très bien. Ba défaite baninga nanga ba sala ete yanga. Oyoki? Ba défaite banina nanga ba sala ete yanga. Kaka ba erreur nazomona baninga nanga basi. Mitaka leza public awa. Ngana kota na mulongo. Oh non non, ipupa ici, ipupa. Or ici, ipupa. Na pesa ka mobali confiance te. Non, 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 non. Na pesa ka mobali confiance te. Nza untaka yanga. Naza nango na pantalon. Tufia mama na yotala libolo mikuwa imbécile. Libolo esanza kamakila. Lobi, hein? Yo oyebi très bien que côté wana bango à part lokuta bazan héritage misosité. Ba abonné ya lokuta visibilité ya kosomba makambo na bango nyoso lokuta na lokuta ndenge bazan wana. Mutu oya za soi disant na mutakala na yo na guerre déjà tozana ngo. Mais ba bimisati. Et comme yo toko bimisa, toko ba bimisa ngo mukolo nini? Ba bimisa. Et comme oh Andy kala bango déjà. Na yo. Andy. Ngala. Moninga nanga o groupe oyo mwasi na mobali bango nyoso bandoki. Balobini. Andy. Balobi yondo bimisa ki mutaka ngana to sala babilo kwa ndengwa. Kasi mutakala ngo eza invisible, mutakala ko bimate, biso pe to monango. Oh. Bayaki ababimi awawa. Est-ce que tango bayaki ababimi abazolo ba mampinga Rachel. Tozana mutakala Rachel. Est-ce que bango bana mutakala Rachel? Pourquoi bozo kosa boy donc batu bovanda ka ba mama mikolo lokuta na lokuta. Pona nini? Oh. Ngana ko bimisa penza lokuta na bino ndenge bozana na groupe na bino na étaler bino est-ce que bino ba osepela? Mais quand ils ont un bokanga bamboa na bino, bokanga bamboa to lobi bien to boyi. To boyi bino. Mukala ya million d'abonnés à Zalakate. Mukala ya visibilité ko leka numéro 1 à Zalakate. To boyi. Et loko esui bino po to boyi. Ah. Nakangi na micro to boyi nde to bo. Bisoko to bo. Bazo la te conférence ke zongi ba appel ke zongi ba tu ebele balongo na la Chine ba noko héritier balongo na la Chine boluka bangote pourquoi bozo luka biso soit disant tozala ki bana misala bakangi bisaka ba kei bino ba patron bino bo futa ka biso mbongo bino kutunde fala ki bozala mafu bolobi to pièce ka bino mbongo siko eloko nini ezo soit bino bo fanda bo garder bande na bino na mabe na biso. Ceux qui n'ont tonga qui dano no bobi misaka ba voice kuna. Ceux qui dano no tonga qui nga bobi misaka ka me bino moko place boza bo yebi très bien ki ngala dano no to tikala go tonga na tepo to yeba déjà bino to lia ka bino na fourchette ya mulai. Mais ngande na kula ba voice bino moko botonga ka banda numéro 1 à la Chine na mobali na e. Mukolo wana bateka biso na conférence tozoyo kala baron. Ah oui, Karina tongi biso to batia na conférence na enregistrer na deuxième téléphone. Bino nde botonga. Pour la Chine, botika la cause la vraie, te bino tout. To boy bino. Sony, to boy. Boy oka Sony ko, ba mama mikolo ba kitsaka mbula. Ah. Kanga micro. Omoni eloko. Soki nono na ye nzambe wangi. Musala na bino bozana misala mabe bolinga katala barona ngote zemi yango bozolo batoko protéger zembi boza mitema mabe bolinga kala fio wana te soki bolinga kaye bokoki kotia biso na deuxième téléphone te tozoyo kama kambo azoloba quand même avec beaucoup de respect bokoki kotia biso na deuxième téléphone te siko ko protéger ngo bo protéger kendeni boza mitema mabe bolinga kala fie tenga na linga la fie na motema boyebi makambo na zana combien de bozolinga batu baloba nzambe wani nzambe pesanga sagesse nzambe pesanga sagesse nga na yeba yo GG mukolo na tindela yo mbongo na PayPal
ezaka oyambi mbongo ezaka meme na live ngana na bandaka ko banga yo parce que boza makasi na enregistrement boza makasi na enregistrement ngai na bandaki kolia na fourchette ya mulai nazo banga awa mukole koinda bakobimisa ba enregistrement yanga ezate eloko bokolo babiso na ndi tosala ki beze tondimi kasi ezaka nango beze tondimi ezaka nango beze tondimi kasi